tobongisa kaka ndenge ezalaka boyebi ke malili ya makasi bozela Bisa. Malili ya vraiment makasi na fongoli kutu chauffage na répété ce que zo sala ndako moto ya kosakana te boni bino aboza bien bokota les premiers venus les premiers qui partagent s'il vous plaît bo partager to partager pour ça la biso ba Saoudi et ça la biso ba c'est bon to partager émission mona moto akene na kuyoka yango bo partager kaka ko partager apamba te bo like kaka bo tia kaka j'aime bokota na kati na côté ya chaîne nde bo s'abonner awa bosi bo bidia kombo Diamond London City Diamond London City thank you na les premiers venus bo partager les premiers venus au partager mbalamon ko ça la bien bo partager na chaîne nangai Totin Diamond TV awa na page Diamond London City voilà bambote nanga na ko banda nano na mama Charlotte na biso mama Charlotte Pigeon ba bisous ebele yaya na kanisi lelo fona sala oyayo je ko sala kanini tala komba mama Charlotte eloko ne asala kesala kanini isusu na bosani mais c'est pas grave natangi Charlotte Pigeon na bosani ezaka na bosani c'est bizarre maile bungi singa maele c'est pas grave donc il pas leki nanga propre chouchouna Michelino donc nyota chouchouna Michelino on ezaka mobile na bakisa donc papa Michel nyota chouchouna Michelino bambote belé ce qu'on vandi avec ta petite famille Bibi Kambu ba bonsoir rebelle na kana problème à liso il faut pas ça la opération kalaté yango na oko ka pende su kotanga na musikate mais kalaté je le ferai ba toi tout nanga kunde na osala maquillage ezelo nanga je peux dire ça na banda ko maquiller yango banda 90 na tanga ki na ebes merci na mutao pesa nga ba cœur je t'aime aussi na pesi mbote nangai na sina bi Mariam leki nanga propre Mariam ebonja yaya azaka na Bruxelles ba bisous no yango petite sœur propre bambote belé na chacha munanga esika vandi félicitations to pesa non lelo ba félicitations photo banda félicitations à Pepito Kilala beaucoup merci à zone Kinshasa en tout cas mes respects na Pepito Kilala donc en tout cas na ke beaucoup merci na sali yaya ozo sala makambo ezo monana donc tokokanga makaka na yo problème sino bimata beaucoup mais à côté na ya limeto on ne sait jamais en tout cas ba félicitations na o epa ya Pepe ba félicitations ebele nazo pesa lisusu joyeux anniversaire à Prince Cicéron petit Cicéron esika azali lelo asali 5 ans ba joyeux anniversaire no papa nanga bambote ebele na bino nyonso tu balandi nanga nakobosa na bino te bambote ebele nalingi bino ebele po bosala tokos na osepela nango donc bomeka na ko partager nga nde nalobaka botekanga po esala nga bien moyen nalakisa pe manzaka lelo eza teta mibale elongo nakoka pete salon elongolanga manzaka po misusu etikali makasi na nganga moko na milongola manzaka nasha bambote ebele kindo babizu esika ozali ok lisolo na nga lelo na ngi na beta muketo solo la bana Londres bo se pese sute bokomoka mabe bana Londres on se perd note na o changer mboka na ko vanda wapi na calculer na ke nga ko vanda ta na Australie copine nga moka na Australie kuna bita
ekofo. Je crois na okende kovanda na nga na Australie. Pourquoi na bato Australie makele ya boye ebimaka te? Ebimaka awa na ba Londres na biso. Donc ya ma trop ba mboko oyo. Na ebite ba senzi batondi awa o bien nini sika ba senzi bazaka bloka mabe ebimaka. Esika normal bokozwa ba bloka mabe te. Na ngina beta lisolo oyo ebimi. Bandeko na ngai. Je l'ai toujours dit, tolingaka mibali o baza mur na esprit. Na boyi te, po Biblia eyebisa biso te ke, non, ndenge yo oza na 46 ans, il faut linga mobali ya 50 ans. C'est bon. Biblia eloba bongo te. Lokola yo oza na 30 ans, il faut oza mobali ya 36 ans. Epesa biso ba âge te, dommage. Lokola Bible epesa biso ba âge te, biso toza basi. Basi bakamayele, nous sommes mûrs d'esprit. Totalaka, mobali nini oyo nazozwa. Mobali nini oyo azolinganga. Totalaka, s'il vous plaît ba mama nanga bandeko nanga basi. Totalaka. Tokenda kaka bikendela kendela te po balobi yonde mutozana. Nati ndikamkela na sima. Nati naza trop. Polimbisa. Voilà. Je suis là. Totala akate mobali oyo lokola kombo na ye mobali alati pantalon ye kochanga litoi il faut na linga. Tozo koya mingi na mababe. C'est bon bonne na che. Voilà. Tozo koya mingi na mababe. Merci cher. Tozo koya mingi na mababe ya mibali oyo bakola bien te. Surtout tosalaka attention na mibali oyo bakola epai ya mama te. Ba mibali oyo bakenda kokola epai ya bandeko. Te nga noko na nga mutu akolisanga ye, nga na kola na nga kaka na famille. Moi na tanga bino eza esu te antoka bolimbisa po ifo na continuer koloba. Na kola na nga na famille, mama leki na nga mutu azwaka nga. Te nga na kola epai ya koko na nga, sito ya koko. Nga na kola na nga epai ya koko na nga mutu abokolanga. Nga na kola na nga ya na nga lokola nazaki mwana suka ye mutu abokolanga. Ya ba impoli. Ba impoli na généraliser te. Ta mususu bazali oyo abimaka bien na kati ya papa na mama ndenge bakolisaka bango ba para bakufaki aye kovanda pa yaya pe a continuer kosunga leki na ye na esprit moko baza na bokabolite. Merci en tout cas na bino nyonso. Moi na tanga ezate mais au moins je suis en train de parler. Na ozela mutu moko azoyelanga téléphone mo sikoyo. Na osomba telefone moko na sombi bo. Eza nango sikate mais nazana nango anatanda. Thank you. Bazali ba impoli, bazali bato ba respectaka basi te. Nasi na remarqué pe na mibalo ba bimaka na bikolo. Mo ozaki na nani nga nazanga na ngai na Nigérienne moko, nazobima na Somalienne moko, nga nazanga kobima na Ghanaien bazaka na basi bien te. Mibali wana sikoyo nde baka penza lisusu na respect ya basi te. Oda bikolo wana ba lokola biso te. Toza na bango ndenge moko te, to na bango même moral te. Botala ndenge Angleterre lelo ekomi. Soki mutu kaka anayamba tu sangwe panzani sole panzani mboka mobimba. Eza éducation déjà yamabe. Ça je vous dis et je vous garantis. Ça n'engage que moi. Na lobi eza pe bongo. Mobali oyo akola na mama te, akana souci te. Aza na respect wana ya mwasi te, aza na ngote. Donc, akosala bisala sala epai na yo mobali epai na yo mwasi, akokipe te, il dans un cœur en fait. Nyonso akosala pona ya azo trouver ngo eza normal. Po aza na bolingo ya mama ezalaki te ye na mama na ye. Bazalaki esika moko te, bazalaki ni te na mama na ye. Lokola mutu azalaki na bolingo mama na ye te. Boyebi ke mbali boso na tika suki na nga boye na linga te na ngaka ko attaché mais aujourd'hui na sale exception. Donc akozala na souci wana te. Akozala na bolingo wana te ki oyo nga na lingi na sala aza lokola mama na nga. Il faut to linga na mobali oyo aozwa lokola mama. Na lobi na babolingo na biso pe tokoma ko benga bato ba papa. Boza na souci ya ba papa? Bi boza na souci ya nini? Oko benga mobali no ba papa wana te. Oko ki ko benga ka mobali papa te, papa akaka moko. Ba remplacer ka papa te, ne balobaka mama akaka moko, ba seul balobaka mama na piana. De so mama na o lelo akufi. Ko s'attendre te mutu muso ovanda no ndenge mama na yo avanda na o. Naza preuve. Naza preuve. Je vous dis, naza preuve. Donc maman azalaka na piana te, papa azalaka na piana te.
Papa akoki kochange lo moke soki abali mwasi mosusu soki mama akufi. Papa po awanda koyoka makambo ya mwasi oyo abali sika. Soki abali mwasi ya motema malamu, bravo, boke kitoko. Mais soki abali mwasi ya motema mabe, bandeko okosala boti va chier na ndako wana. Okomi kokakuta ata ndenge akosala te panzi bando sala opasi okoka te. Ando lakso bolingo ka so papa na azali wana, mais so papa na déplacer bolingo esili. Mais soki nzambe apesi bino mama ya kitoko na kati ya ndako wana remplacer bino, bolela ngo mabe pe bokosepela bozala bana o bakozala heureux. Pe mama wana akolia kitoko lokola bana na eboye muta bokoli bango. Donc c'est un peu ça. Et ça peut likambo ya éducation côté mutu na mutu auti. Avant ngana kota pona condamner papa wana na ebi papa wana te. Avant ngana kota pona condamner nanu papa wana na kena nduku na ngai moko Angèle. Est-ce que tangu mobali wana papa oyo zo benga soit disant papa. Tangu papa wana abenga ki yo bimi mutakala ezalaki bosibo kabwana ou bien ezalaki bozakaka. Osa bosibo kabwana. Je trouve mal mutu bosibo kabwana abengi yo. Ali yo ndimie na video oza bolumbu. Na mona ngo bizarre. Ponga na kyo sala ngo te. To stoka bona siko elenge kaka ya miso. Na olinga te. Na osala ngo te. To si to kabwane la kisi po moko isi katani. Mais so toza esika moko na sala ngo te mais na zo betaka solo. Po moko toza na ona kati. Peut-être oso mesana na ende ngwana ozala bongo po bozala kana esika moko. Mais soki bozala ka isusu ensemble te. Ok, bima isu bongo te. Amono pourquoi? Amono po nanini. Ofele? Eza na sens te. Nalingi na leka na etapa mibale. Angèle, wa mwasi kitoko. Omwa nsoto no. Atane baloba. Koko Angèle. Angèle wana mukolo. Angèle wana je ne sais pas ce que vous dites là. Mais Angie wana nzoto kitoko. Kosa no kutata complexe te. Nzoto nao mutakyo liango ata na kuanga bacho wana bachopeka kata na nzoto nao alie. Wana nzoto kitoko. Nzoto no kitoko yaya na age nao elengi. Ezata lokwa biso te mabomu evimba o soki moto abimisi nga ndengo na senda kolela makasi. Pona ana libuma munene, nana libumu enjite. Ekosala fo makambo. Ekosala fo makambo makasi e obeta penza elela. Heureusement pour moi, je le fais pas. Tozozo mibali. Na ibite soki critère nini ya mibali bino bozozo. Bokoki kolinga jamais mobali po alataka kitoko akasaper. Faux. Linga mobali alataka bien po na ye. Donc alataka bozo bimana mobali na yo, bozo sepela. Na lia nano ba esprit soki na nyolo ba, il faut na lia ka bopo ba mayele yaka. Ba ta kitoko okolata kitoko po na ngate. Po na public te. Mais lata kitoko po bato basepela katanga omona yo. Ata kitoko obi. Afio na ta bien. A garçon na ta bien en tout cas te papa na garçon na tonton na lata kitoko. Mais lelo ba tonton oyo balataka po na ko impressionner bato. So to koti na fin fo na bango bakabarate. Soki to koti na fin fo na bango bakabarate. Bazwaka bambongo wana epa ba momi, epa basi. Si quand on s'est posé ma question, tant que bozo est la papa. Est-ce que kabaka? Est-ce que papa a un mbongo? Papa na bino bozo benga papa. Est-ce que azana mbongo po bino bozo wele la e ba master mi balé bozo wele la papa wana azana mbongo? Soka azana mbongo comme ça bo wele la e po na muto azo ata mwa lupango na e asombela moko na barnet moko soki na mboka nini? Mutu na mutu azwa lupango na ye awa na kati ya Londres. Ce qui a un bon, mais soit un bon, c'est un monsieur mal éduqué. Excusez-moi les termes, à mal éduqué, mal élevé. Moi, mon bali, oh, il y a une photo, il y a moi si, oh, il y a vanda qui n'est pas moko. Est-ce que ndako na loza ofutan? Ata courant na gaz, ozo bimsa combien? Mais moi si avant ni seko na kati ya ndako na ye. Mais tana ndengo se comporter vis-à-vis ya moi si obo vanda ki ndako moko. Buzana mawako. Muto yo bimisi mutakala na endengwana. C'est une responsable ya kati ya libota na yenda zali mutu ya train. Oyoki atan kelete. Oyoki atan mawate. Mais ozi photo na ye. Obimisi. Bampangi ya Mono, bampangi ya Vincent. Ezani.
A mal éduqué. Mal éduqué, pensa na papa na bino amobenga papa. Aza papa te. Papa sala kabilo kwa ndenga. Poso kazaki papa oya yo ndenge ozobenga papa. Ako sala bongo te, obeta bongo te. Akotala sima. Ako beta bongo te papa. Donc on a kola na ena maman na été. Ça en tout cas je parierais qu'il y a koli na papa na maman na été. Ako sala bongo te. Po ako yoka nanu nkele. Moi si aza lokola maman nanga. Ako zwa lokola sœur na ye. Po sala biloko o papa sali. To benge ka papa ya to konye po nebi kombo nete. To continue ka na kombo ya papa. Akoli na papa na mama na ete na ndimi pete kaza na bande kwa basi po mutu aza na biloko mibale wana aoyoka pasi aoyoka nkele na famille ya mutu ya mukolo yenda aza mutu atra abokola ka oya ye baleki ana mwana nde exemple nini yo sali ya suivre oza na exemple ni batu ko suivre yo. Désolé monsieur, oza vraiment ridicule. So kanisi nga totini nga na totia na vali na kiti na nga pona kote la mutu lokola yo, je le ferai jamais. Tala babitidi ya papa la bino. Papa moko azanga charisme, alandaka camarade na ye lokola mukila. Kokendaka kondeka kaka epa ya bato, kokendaka kaka epa ya bato. Ok nozani. Nanto mona match échanger te ke mkwana papa avandi baninga pe baye kotala ye. Bona kisanga film wana. Soki ezali mutu moko acha to mona film wana. Mais papa kendaka epa ya master na nazasi na mwasi nya bayayo. Mais ba moye ba yebisa we ezala te. Pour papa, quand on appelle quelqu'un papa, donc c'est un monsieur responsable digne de l'être. Vous comprenez papa, hein? Un monsieur responsable qui s'assied chez lui, baninga mutu bayaka epai na ye. Mais bino lelo ba papa ngo ba ko benga papa olandaka muninga lokola mukila. Esika muninga azali azomela ba whisky na ye azosala mwa vie na ye na mwasi ne toi tu es là. Chaque jour quand midi ngwe, toi aussi midi ngwe, tu es chez lui. Tu fais quoi là-bas? Osala kanini kuna? Reste chez toi. Babilo kwa neza ko sangisa o charisme. Tu es na niveau au kiti lisusu, ozi ba photo e botala yeye. Tala niveau. À ta place, c'est dégueulasse, je te dis, monsieur. C'est dégueulasse ce que tu as fait. Et loko sali papa nanga, ils ont raté. Obimisa mwasi oyo vanda na ndaku moko. Olala na mbetu na ye, nandimite kosomba ki mbetu wana. Ovanda na bakiti na ye, nandimi pete ke yo vanda osomba ki bakiti wana, je ne pense pas. Mobali atika laka mobali. Quand on parle de l'homme, tu es là. Est-ce que yo qui ko sa ta discussion na baninga na mbada français 1h30? Tu peux le faire? 1h30 kaka, tout est déserté. Tu peux le faire? Néa, 0. Papa. Moi si, aza mama. Biso mibali na biso ne babenga biso mama. Mama toti, ne sengo. Yo bengi papa na nde. A papa note? A papa na ote. Et puis quand ozana mobali azo linga reçu sur master oyo zalaka na tous les jours, master de tous les temps de tous les jours. Mais mobali wana il se permet à kolingaka camarade no wana. Mais dis, comment va nila moi c'est mobali ya ndenge wana? Pourquoi osongeli mobali ya lolenge wana? Oza mutu fo bimisa mobali moko ya kano. Un homme responsable ba monyo na ena na environnement na biso batu ba sepeli. Ah bravo. Azuijo. Mitia na place na yo NG. Mitia na place na yo nduku. Tu travailles, tu es une fille courageuse. Moi si moko bien. Nana mona ko mutema mabete en tout cas public bo excusez nga. Nana mona NG mutema mabete. Soki na mona ke mutema mabe na lingaki pe na loba. Mais tant na oloba boy, ezate ke na okote na oloba ba fait oye salami ya bien te. Ba fait oye salami ya bien te. Patricia Kalume petite sœur propre, bisous Sikozali. Tu es bien? Tu vas bien, chérie? Na olobela ba fait oye salami ya bien te. Ba fait moko to loba nini ya bambwa. Toza quand même bambwa te moto akanisaka, nyama kanisaka te. Toza batu, nous sommes des humains yaya. Tomi pesa moi valeur onaka ya kibomoto na biso. Papa, c'est qui papa? Boko komenanga komba papa.
Nebi papa te en tout cas bolimbisa. Na chali wa songi songi Mobali aki kozala papa na yo te, il faut rectifier ça. Mobali aka papa te. Kwa mobali achangeaka. Tala bizelele ya bambua oyo mobali yango ya papa aza nango. Aza na bizaleli ya batu te, ana bizaleli ya bambua. On eza bilali ya mutu te, désolé. Sorry en tout cas. Désolé pour na yo papa nanga. Oza na bizaleli ya bambua. Ozoyeba te ke mutakala babombaka. Kaka mbwa mutasala kabiloka bongo. Nakosi te. Kaka mbwa mutasala kabiloka bongo. Kwa muta mokili aki osala biloko ndenge wana te. Ala kisa mutakala ya mwasi oyo azalaki na ye. Pona nini mukila? Parce que oza trop mukila, okende na ndaka bato chaque jour. Obandoye parce que ote musala masoni na obeta. Bo lelo tika na sepesa ngo na oyo, po to seka na ndako wana bazwanga kaka bien. Po oza mukila. Soko ozaki papa ya solo, okebi misa biloko ndenge wana te. Mutu tu oya kendaka na ndako ya bato chaque jour, eza songi muteme me na ndako ya bato. Mutu moko te akoyisanga le contraire. Ezaka songi muteme maka bato na ndako ya bato. Chaque jour, oze pa ya bato. Chaque jour, oze pa. Mais tika pe bato na baya pe pa na ote. Baba ya yo me ba ebisaka ote papa. Na ebisio. Baba ya yo me ba ebisaka ote. Batika konde ngwana kaka ba ibelo ko sala te. Kami dingwe, to osingwe. Donc mawa trop. Wana ezali mu na biso na ndako tant toza ko sa tant okola. Po na ndako so ngai mu. Na ndako na biso tokola ya koseka seka. C'est ça. Donc eza penza pasi mingi na comportement ya papa. Bande ko pe baza na ba photo wana. Na kosenga na binoke bo partager yango te. Aza yaya, aza mama. Aza tata mwasi ya bato, aza pe mama leki ya bato. Abengisa pe bandeko na ye na mboka oyo, aza pe na ndako ne na Kinshasa na papa na mama oye. Asokipaka na bango. Babiloko aboye, eza buzoba. Nasengi na bino vraiment pardon na communauté congolaise. Bo partager yango te. Bo partager te, bo effacer. Nde loko na kiko senga na bino vraiment pardon. Tobo sana ki fayi tozwa 1 minute de silence ya bandeko o bakufi na matadi mayo, soki matadi kibala. Na yebi yango te. Donc il fayi tozwa ta 1 minute tango ndenge to bandaki boye. Po bandeko bakufi eza vraiment pasi, eza pénible. Natali moi film yango nde batindi awa. Bana kati ya mai, bazongisi milimo na bango. Bon, na lobelaka politique te. Désolé, moi na kota pensa kuna na kati eza te. Mais eza pasi. Milimo na bango epema na kimia nzambe moko ayibi pourquoi elikaneli bango ndengo wana. En tout cas, message oyo nde faki na banda nango avant na kota na histoire oyo na koti nango. Bolimbisi moke ya bolimbisi en tout cas bandeko. De cœur avec vous, s'il vous plaît. Na yeba ki soutien na bosana ki tellement na ki na rush na ki na zaiko ya ko solola. Yango na bandi na ko solola. Na yiko kanisango après. Nzamba sunga abatela milimo na bango. C'est un peu ça en tout cas. Na ngai na ya tebeta mwa lisolo oyo ya papa. Papa obeti mabe aza mwasi oyo vandaki na ye. Na ndimi tende na lobi ofutaki ndaku to somaki bambeti. Na badra. C'est la fille qui changeait les draps. Ovandaki na kiti na ye. Ozalaka koseka tapo na makanisi wana muke. Okai pe ko respecter. Atakaka po na bongo. Okai pe ko loba na vandaki po na ye. Lokola pesa nga tamba ine na kati ya ndaku. Na kuki kobimisa mutakala na yebo ete, ce n'est pas bon. Et puis obengi moninga azoya yozo filmer. Nebite ba pareil na bina lakisaka te. Neti yanga elakisaka. Nga soko filmer nga ekoyebisa ngai ke nde toza awa Nasha a filmer yo. Azwi yo. Nyanga elakisaka. Oyo non na yebite mais not 8 ona ki nango ekufi wana, not 8. Ezaye kolakisanga. Oyo na yebi penza te. Mo wana ezaye kolakisa. Yango na lingi ba telefone moko ezala ya bongo eza kitoko mingi. Comment mobali akende ko filmer yo po akende ko lakisa yo. Ba misusu mibali misusu balingaka ngo po na ye moko, il va garder ça jalousement po na ye moko atalaka mwasi na ye. Mais eno bongo. Soki bozwi mobali boyoki kaka na sango. Abima alingaka lisusu kamarade na ngai. Ya wana mbala olinga te. Please bandiko na nga basi, boki olinga mibali ya bongo te. Wana ba faux jo, mibali ya mabe, faux tête. Boko linga mibali ya bongo te.
Ozana mobali moko il se respecte pas azanga charisme akenda ka ko vendre pa ya muninga kolie pa ya muninga komele pa ya muninga wana fojo oza pe na droit ya kolinga ka eti ako bobi pino pe basi yango ne mutu bo pese mutu makasi lelo ndenga sali boye yo mwasi oyo ozana lelo peut-être ko sepela balakisi ete comme ça pe abolingo ngo penser ekufi o sepeli bravo o gagner mais lobby yo pesa na mayele po yebi te lobby eloko ni akosala yo oya muninga kuta bimi aza elengi oya yo oya kobimisa ya yo lobby osepela nango te il faut kobanga mobali oyo azana makanisa bana 25 ans il faut faire peur il faut avoir peur de lui ça fait peur mes chers amis ça fait peur soko moni mobali moko azalaka na biloko ndenge wana aye kolingo lobby kima pakata poudre d'escarpette peza kima pe makolo na ye tutaka mutu otale simate po aza mobali mabe eloko asali moninga yo po ani basala ote yo poza spécialité oyela pa ba diamana ba orte pour moi na moi c'est wana Angèle Makizembe Muswahili donc le batte ke ndinga vanda ki wana ta mususu azata na chemise ya Angèle ta mususu azata na ketch ya Angèle ata sengle ya pamba azana ngo mais bota la façon nini abimisi ndeko na biso mwasi na milieu boye na batu nyonso tu bakomi kotambola nango ça dérange azali ndeko ya batu yaya ya batu papa okokai kosala bongo te obeti mabe ngai yo nakokufa ta na tension nga yo nakokufa nakosala mutu bongo te na mokili c'est pas bon ce n'est pas du tout gentil ce n'est pas du tout catholique le baraba français c'est pas catholique okobeta ngo bongo te asali yo nini kanda nini oyo yoki penza ya pasi penza esui yo eza kanda nini o oki koloba te po bato bayoka eza kanda nini obeti mabe en tout cas pour na participation na nga na analyse na nga o na sala ki faina sala ngolobi na sala yango lelo yango wana papa obeti mabe mwasi azande kona yo aza mama na yo mais lokola okoli na ona mama te yango yeli biso buzoba awa na internet oyeli biso penza buzoba grand buzoba mutakala ya mukolo lokola Angèle ki omona na kawa te ezaka mutakala ya bana ata azoki mambao tolandi mona ona yo yaka kwa takaleso yo yaka na chokushi ndenge zala mais mutakala ya mukolo lokola Angèle oyela biso yango na internet ya tu délires ou quoi ça ne va pas chez toi ezala te oyo salwana ezala te na oyo bapete ezala kaneni yango oyo ebimi lelo kala fo mutakala ya moto nde bomoni ke bosambusa na koyebisa bino Angèle asambo te pa nzoto kitoko mabe kaka po azali likonzi ya famille soki azalaki neti mwana suka inga avanda ne pe amelaka neti babiere na inga eza kitoko likonzi ya famille mama ya bato leki ya bato tata mwasi ya bato mama leki ya bato nde ebebisi wana li badelire nini so tokomi nango mutakala ya mutu nde bato bazosepela ifo batalaka mutakala ya mutu nde bato baomona kifo bapartageaka nde eza biloko toza bambwa te nous sommes des humains toza bato nous sommes pas les chiens na bambwa kutu ya lelo nazomona mindele balatisa bango bilamba mundele alatisi mbwa mundele mbwa ça dégoûte nakelo koma nanga nakovana nanga na Australie nakelo vana na Australie po awa mboke baby tokomika muta bato ya ba problème basolo ebima kaka basolo kaka ya mabe bandeko mibali to basi oyo bazosala ngo to mibali oyo baosala ngo en tout cas s'il vous plaît bo arrêter avec ça tokuna mboka mindele mengana namoni bamitakala ya mindele ezolekaleka awa epa na nga te nao namoni te tozali atotalaka information po mindele baba vrai songisongi numéro 0 mais tomonaka yango te balobelaka yango te mais mutu mwindu kaka nde azomona mutakala ya muninga grave il faut abimisa yango po ekitisa ye kaka mutu mwindu biso kaka bakongolais kaka biso bakongolais bazwaka te bazwi le 15 muyaka zwi le 15 kaka biso bakongolais eza nini so mutu akola na famille te eza pasi ya eza vraiment pasi mutu moko namonaki obenga nalingi bino mingi bopartage ekende bopartage en tout cas ekende nde naesa bino boteka nga donc boteka penza abonnez-vous sur ma page Diamond
Diamond London City. Juste kaka j'aime ou bien lac. Boko minanga. Bolandaka nga. Boyoka ona oloba. Awa toko sa te. Awa ezate que parce que mutu moko salaki bonde to kangama. Nenge na lobi. Angèle il faut expliquer biso. Est-ce que photo on a salaki yango avant ou après? Soka salaki yango après. Moi na mère nduku obeta mabe. Bo pesa mutu makasi. Yango mimona lokola za moi héros hein. Na kati na bino. Parce que bo qui paye été. Angèle peut coûter de toute façon tant on benga benga a yamba été. Azo yamba oté. De mutema passe là parce que mais okomina master night. Noko okomina master night. Pourquoi yo nenka ya yamba kalo? Pourquoi comment na bami balé ba master mbelo ça o ça l'esprit na ba. Mutaka azo yamba oté. Et ça fait quoi? Otike. Oza dia na master night. Tika na master night. O changer quand? O longo côté nanga. Mbala ndenge ni. Na jaote. Atala monyo lande ko mususu na koyeba na kobenge pembeni yaka nana. Oyebi papa wana keba nae. Musa ne ko linga environnement ya mwasi nae. Oza akache kitoko te papa. Là tu n'es pas mon père. Na obengo selo bango, eza engagé bango ya ba papa wana. So na Monica obimi na mwasi onga na yebi. Wallahi billahi na kobenga pour expliquer comportement na o linga environnement. Yo ke na musika te kaka environnement ya mwasi nde sika opataka otepaka tepaka. Eza soni mingi. Eza soni puis ozala baninga ta mutu moko te azo conseiller yo. C'est pitoyable. C'est pitoyable je te dis. Mobali azala bongo te. Mobali azala bongo te. Mutabotama mobali akotikala mobali akabongo te. Basi bazatala. Bino bolobaka basi batuli. Basi batuli siko yo zo kanga makaka na kote ya mwasi na yo. Basi batuli yo ndo tuli. Ozo nani na oloba ngote. Na finga ate. Donc je vous aime beaucoup. Nzamba sala na bino. Na chanalingi oza songi songi. Bisous bisous na bino nyonso ndenge boyoki nga toto lala na moni yo te mais na yebi kokota ya mo petite. Toto lala pe osala pe er moko bien akitsaka ba tempa ya bato wana obaya na mobulu. Toto lala. Bisous chérie siko zali. Nalingi bino mingi awa na kati ya life all ya landinga na banza mna mutu ayoki onga na lobi. Bokende na bino kofunda, bokende na bo partager kutungane na lobi. Po na bimaka te na ndaka pe batu te na kenda ndaka batu te. C'est ça, je suis chez moi. Nalingi bino ebele. Mutape singa ba care na ba lag. J'adore, j'aime ça. Ba bisous ebele, chouchou na nyota ma petite sœur propre, Chacha Munanga, Maria Mebonja esika ozali bisous. Ah, Maria Migolo kangi Belgique, kangi penda Bruxelles, nalinga bongo. Do bambote pesa tango de moi Mayaya Charlotte Pigeon, pesa tango bambote belé pa Mayaya chérie esika zali. Ba bisous na bino to botalinga na bandeko nyonso, ba oya ba yangai. Oya za yangate bo balobani. Balobani. Natindiki bino. Nalingi bino ebele. Patricia, je suis de toi, je suis à toi. Toso la kalate. Bisous bisous.